Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers le Milinga. Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit j'étais à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rage. Quand je suis dans le Mbote libota langa mbote na bino ndeka ka tozotanga commune de Mongafula quartier Musangu. Donc awa tozana Mongafula toyi kotala lupangu moko na yebike belé ba osepela na yango parce que ba prix nango eza bien. Eza na prix ya ba 10 000 à discuter, 10 000 à discuter. Donc a to na entrée ya mama Coco. Ouais, pour la ba obayebi donc na sima biso tozana boulevard route de Matadi et puis awa tona arrêt mama Coco. Donc arrêt mama Coco yango ba onyos ba yebi arrêt mama Coco yango yo awa tozokota sikoyo tozokota avenue ya mama Coco totambola mukie parce que avenue oyo bato belé ba yeba ngote yango tozosala effort quand même na ba vidéo na biso et belé pe ba découvrir ba quartier ba o ba yebite ba o ba kenda poto kala ba o ba za Kinshasa ba tambola vraiment mingi te ba découvrir entrée ya mama Coco yango. Donc dans la commune ya Mongafula arrêt mama Coco ezali soro outi Upen. Après Upen tona Matadi Kibala arrêt ya Matadi Kibala. Après Matadi Kibala tozana soro mati mukie mama Coco. Donc arrêt yango yo monde to tambola eza asphalte obo mona ezali tout droit mais eza esika moko torokende torolakisa esuka et puis esika oyo bazo retaper nzela. Donc bazo arranger sous nzela yango moni que tozo tambola vraiment makolo mais mi tout que tambola nango biso moko to sepeli to tambola makolo po bino bomona nzela ndenge ezaleli. Donc nzela za mulai et senga bino bomona nzela ndenge ezali ti to kende totala lopango. Donc nyon so tozana na entrée na entrée et dans la place moko ba sa makadam oyo pe to remona yango. Donc bo découvrir non nzela oyo mandambu nde tozo évoluer. Oji mamacita, je te de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble c'est dit j'étais à travers les Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rage. Quand je suis dans le bloc, bébé avec je pêche. Oji mamacita, tu te de qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Donc wana awa tozongi to monisco place bazo salanzela. Donc place bazo salanzela yango yo place au prince sukaki to tambola vraiment to baki to lakisa nyonso. Donc ba oyo bazo matin ya retard écran minité bolimbi sima lelo bozo pena en temps ya retard là nzela ndenge zo salama. Donc dans quelque temps a mambo za danger wana awa to komi tozo kota siko na avenue tokota avenue bomona mi tout ke bende ko bima na avenue mais ba kanyi nzela pour ba travailler. Donc mi tout ke kozala obligé ya robaluka ko changer nzela mususu pour ba ke bima ti na Upen. Donc voilà un peu a to na avenue bomoni avenue déjà mi tout ke tambola quartier oyo courant eza très bien. Donc Mongafula to na Mongafula nde bomona ine bandeli to lakisa ki kombo quartier Musangu.
mon fula quartier Musango entrée ya Mama Coco. Donc à partir de là où tu en as tout tambola tout droit ti esika lupango ezali. Donc wana biso to marché et to tambola to megara mpe kotala ba construction ndenge ezali nde baninga déjà batonga po epesa biso quand même idée ya koyeba quartier yango eza na ndenge nini. Donc quartier yango nzela touti yango obomoni mama azokita mutuka tina lupangu vélo tina lupangu atoye na tracteur kolonga place ba sa prince tina lupangu. Donc voilà toujours évoluer to lakisa quartier mobimba ndenge ezali nzela ndenge ezali. Donc awa toujours continuer toujours bomona quartier ndenge ezali ba construction bien ezali. Donc eza ba quartier sikate eza ba quartier moko déjà habité mais boyebika nde makambo ezalaka batu bakozala déjà bafandaka mais ba terrain ezanga kaka te po eza monga fula. Donc voilà awa to bandi ko continuer ce qu'on a venu toujours koba karaté toujours comment déjà ici ka lupango ngo ezali. Donc voilà on évolue petit à petit bon mona ba ndegomso ndé déjà ba sala ba systématique wana na raison que c'est sur musique mukie en attendant to tambola to découvrir vraiment quartier ndenge ezali te to le karamba la moko wana ada to le koma. Donc to komi na biso déjà voilà a to na veni place poto o ezali esika veni bandi oyeti place babambo ezali awa voilà là ça le colo place suki non le colo voilà c'est ça. Donc awa ti na poto oyo et pesa biso 5 mètres lupango totala yango yo. Donc à partir entre wana ezana moi à 20 mètres à 30 mètres mais to bay to l'accélération mingi te po mi balegi trop terrain yango terrain oyo eza 30 mètres sur 25 na bandeli terrain eza 30 mètres sur 25 ezana ma forme trapèze muke place musu eza 25 et sika mususu eza na 23. Donc 30 mètres sur si place bande wate mili kolo kuna et pesa biso 25 mètres. Donc 30 mètres sur 25. Awa to bandeli sous mon vidéo na se on a relaxé sa place lupangu limite ezaleli na mwase. Donc to bandeli kokota nde to lobaki terrain oyo kolongola ndako kuna likolo kolongola ndako esike mona na wana eza ko banda na ndako ti place to telemi awa eza 30 mètres. Maintenant largeur ti na balabala nde les opesa biso 25 mètres nzeta mbila to mona wana ti na sima yangar na gauche na biso awa les opesa biso 25 mètres. Sikoyo 30 mètres sur 25 tozo diviser yango par 2 15 mètres sur 25 15 mètres sur 25 nde les opesa biso $10,000 à discuter $10,000 à discuter. Donc terrain yango oyo to mona oyo eza terrain. Donc on a place awa ti na suka kuna nde eza 25 mètres. Donc nde ezopesa biso donc on a nzeta mbila oyo ti na sima kuna na sima ngar kuna 25 mètres. Bon à partir nzeta mbila o amuke oyo kozonga na droite na biso boye to calculer 5 mètres ya avenue omoni oyo nyonso eza avenue. Donc 5 mètres ya avenue et mati ti place to l'accès bino entrée to bandaki kokotela wana pona première partie. Bon pona deuxième partie toye côté ya ndako oyo ya munene ezali ko banda place oyo to telemi awa to matati likolo kuna boromona ezopesa biso 30 mètres sur 20. Donc lupango mobimbaza 60 mètres ko banda na se place to moni na ba terrain ti ko zona ndako oyo nyonso ko mata likolo et epesa biso 60 mètres sur 25 na ndenga kota terrain et puis na ndenga ndako eza sur 20. Donc ndako oyo to mona oyo to kota na kati eza ndako ya 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain, magasin bilo nyonso na kati mais eza chantier basi saki yango te bazoteka yango. Donc côté à terrain tokanga 15 mètres sur 25 15 mètres il y a 2 terrains 15 mètres sur 25 10 000 à discuter 15 mètres sur 25 10 000 à discuter tout comme Petoko Sangisa 20 mètres pardon 30 mètres sur 25 na de quoi on a $20,000 à discuter. Bon à ce que tu as ndako yango salon
à Tokoti au couloir place la chambre ezali tous en matin relaxation sauter mais binomo bozomona de la chambre ezali et puis par rapport il y a construction ndenge ezali déjà bateau là côté andako côté à likolo mko nango atie yango $45,000 à discuter donc et puis ça biso lokola 30 mètres sur 20 nandako oyo moni côté terrain to l'axis ko ndenge ya kati ndako côté terrain yango wana donc ils a séparé et puis to l'axis na sima ndako ndako eza ya munene 3 chambres minene déjà bateau là atie yango côté ndako côté oyo eza 30 mètres sur 20 atie $45,000 à discuter to lobi eza à discuter côté à terrain 30 mètres sur 25 tout divisant 30 mètres sur 25 $20,000 à discuter soit tout divisant par 2 15 mètres sur 25 15 mètres sur 25 et puis ça biso bongo donc awa lupango limite à lupango yango awa so longwe awa ok pour n'entendre limite ya balabala malgré que nanu esenga mo ba arrangement ko longola mo ba matiti tina poto awa et puis ça biso 5 mètres dans haut poteau courant et puis ça biso 5 mètres ça y a avenue et longwe ko banda na avenue na route munene ti na sebe dans place totelemia eza avenue plus lupango donc pour na ba oyo ba comprendre bien te ko benga biso to tindela bino ba vidéo en privé lupango mobimba et puis ça 60 mètres sur 25 sur 20 ba $65,000 à discuter soko lingi morcellement côté andaku ezopesa 30 mètres sur 20 nandaku wana ya chantier à 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain magasin bleu tout na kati wana ba $45,000 à discuter côté à terrain 30 mètres sur 25 $20,000 à discuter bon wana a siko tobimi na moi avenue tolobaki avant tozonga tolakisa quand même quartier pe ndenge bande comme so batongi malgré que bomonaki air tokotaki quartier ndenge eza en développement donc ezotongama tolingaki pe air tozobima tolakisa quand même baninga oyo pe déjà basombi batongi et puis ça peut idée mo ya bien par rapport à développement ya quartier quoi donc a tout mona baninga oyo batongi déjà ba oyo basombaki basalaki biso confiance bazwaki temps ya kozwa quand même idée pour na resomba donc tout peut ça moi idée ya quartier ndenge ezali donc wana abomoni de baninga batongi asko tozozonga oyo eza avenue oyo eza que soko yena mutuka na yo okota donc avenue yango oyo bomonaki entrée ndemi tuki bandeka kokota donc mutuka eza okota ti na avenue principale et puis entrée place lupango ezali yango oyo awa donc kobanda na poto oyo kobanda na poto donc avenue eza 5 mètres bien tracé bien vérifié donc 5 mètres oyo eza avenue entrée avenue au côté donc awa nyonso déjà tolakisaki pe ne bandeli donc entrée yango oyo merci